ngai ba uti ko kanga ferme moko ya Kabila yo la nyango na ese kuna na ba armement lourd donc ba conteneur ba armement na kati ba ferme donc lui il a créé des fermes pour cacher ces armes là donc awa to ko démasquer tous les politiciens oh baza derrière des autres wana wana awa to ko démasquer tous les politiciens oh baza derrière des autres wana wana qui est ferme neza Joseph Kabila mona mais ndeko na ngai ba ferme ba concession ba ferme minene na kati mboko eza banani ba chambre fort de minene na kati mboko eza banani ba supermarché minene na mboko eza banani donc tangu ozomona ke concession lokola kinga kati qui peut résider là-bas nana ko vanda wana Tshisekedi d'époque a commis président de la République yo qui a sombi déjà concession moko privé azo tonga tona ka biaka monga donc eza ba concession yo Kabila botola yango population congolaise donc il faut dire les choses vraies quoi ndeko ti parti uti ko tika biso de triste mémoire oyo ezo kwa ya kalate po parti wana oyo ya bato ya ferme ya kingakati kalate ko limwaka ba impère ba parti dictatorial nyonso ya mboka na biso elimwaka impère lelo ya Mobutu yo ka liso nango ba parti wana ko limwaka ba uti ko kanga ferme moko ya Kabila yo la nyango na ese kuna na ba armement lourd donc ba conteneur ba armement na kati ba ferme donc lui il a créé des fermes pour cacher ces armes là donc awa to ko démasquer tous les politiciens oh baza derrière des autres wana wana Mote ming na bandeko tu ba message ko na magazine yoka base toza sur le terrain awa to na base ya FCC ke ba président Junior Belami de to sana décryptage ya actualité politique oza toujours ko le kakata mboka na biso République démocratique du Congo na kosenga na Rose Kamanda fongo la caméra bon mon invité ngam ko ona finalement ko pesa mwana mboka mbote mwana mboka tuka merci mingi loba na bandeko ba Holanda o kenda wapi depuis ka omona na kasute to ebite zani ni mokonza mboka ofuta bino bien te tondele ni mekana kolimbola bana mboka non mokonza mboka tuka biso tozali wana tozo soutenir chef de l'état pas pour l'argent tozo soutenir yé te que pour futa ka biso nous sommes là pour nous soutenir action na yé vision na yé parce que nous sommes des combattants c'est notre boulot aussi de soutenir les chefs de l'état donc nous sommes là pour soutenir à 100% les chefs de l'état donc personne va nous interdire de soutenir les chefs de l'état maintenant tozasko libre ya ko répondre na bana mboka ndenge pe bana mboka balingaki mingi ko yoka FCC keba yango to lobby ezali pré-campagne donc ezali pré-campagne il faut ko talisa na peuple ba action mokonza mboka ndenge mokonza mboka azali ko travailler donc ko sala makasi mingi to kota na ba action mokonza mboka mais to kota na mama na likamto eli mukula lelo mwana mboka to moni Gilles Alingeti ba to beli ba komo lobby la Gilles Alingeti babaluke li Gilles Alingeti to ebite pourquoi baluke li Gilles Alingeti parce que Gilles Alingeti a meki ko lobake mboka oyo eza bien guerre eza na mboka te mboka eza kima ba investir ba ya mais peuple congolais a tomboki pourquoi peuple congolais a tomboki ezali peuple congolais te ndeko na ngai ezali campagne ya intox yo kanga ndeko na yebisa yo ezali campagne ya intox il y a des informations qu'on peut savoir information le contraire Gilles Alingeti ka patata Gilles Alingeti qui est aux États-Unis ça pour na koluka ben investisseur et les Congolais ont besoin que ba investisseur ba ya ko kitana kata mboka o nous avons un pays où il s'ali 54 ans aucun investisseur nous avons à la tête du pays ba dirigeant de voler ou bazali ko piller mboka l'état maintenant aujourd'hui les inspecteurs il y a chef Azul le courage d'aller aux États-Unis pour na côté ça na ben investisseur que non insécurité na kata mboka ezati mabe ezali wapi donc elle voulait quoi donc il voulait que yakende ko yebisa bango que na Congo guerre ezali parce que makambo ezali ko sala manakati ya Beni kuna Beni ezali moi partie à ville mais ce n'est pas le Congo tout entier donc ndeko talisi bango que Beni ezali moi partie à mukie mais ezali agressé na terrorisme mais ce n'est pas la guerre tolandaka porte-parole ya FARDC tolandaka porte-parole à la police tolandaka porte-parole ya gouvernement ministre son excellence Patrick Mouya azoloba bien guerre ezali asymétrique donc qu'est-ce que veut dire guerre asymétrique de likoloba guerre moko hybride te ezali te ko minduki ndenge ezali guerre ya Russie Ukraine ba soda na front bazobunda non ezali ba guerre terrorisme donc bato bazali ko kotaka na kati ba village ko kende ko massacrer population bazali ko batama donc ezali guerre te donc ezali ndenge ba tenter ça la makana ba États-Unis na ba France donc ya mwana talisi bango nous avons pas une guerre o ezali ke front moko boy ba rebelle bazali na ngambo FARDC na ngambo bazali ko bunda donc eloko wana ezali nde ben tox ezali pe ko luka intox nde ko kotisa na kati ya mutu ya peuple congolais que non bato wana balingi peuple te balingi bato ya benité bato bazali ko kufa on n'a pas la guerre dans ces pays mon cher il faut totalisa na peuple donc totika ko yoka biyoka yoka ndeko na ngai ça peut c'est ngendo zo le bela bongo to pesa mozitu raison makamba lobaka alobaki nini mozitu wana makamba baki bobenga ba vestiaire mboka za na ngo bien ba ko sala mais bino bobo ya kitu baki ke mboka za bien te guerre za na est ah non c'est lui mozitu qui a dit que non on va déstabiliser ces pays pour que ba faire ça ba yate
wana na ebité soki yo landaki yango le contraire parce que ngana landaki c'est mesé là passé na leka na TV5 ne kona ngai c'est ce qui parle toi na ba nostalgie na bango donc aleka na TV5 alobi que non on va faire tout déstabiliser mandat Tshisekedi ben Vincent Bayate maintenant tango alengeta ki pona ko convaincre ben Vincent Baya Congolais zo musala totika nanu ba koma kambu ya cop ba shai ba bon musala na Congo ezate zaka ba cop ba shai ba donc ezaka ba shaier ba zo tonda ki sasa on a besoin de boulot on a besoin que ben Vincent Baya ko kota Congolais zo musala to koma pe ndenge ba mboka muso ezali maintenant les Américains bazalaka na hésitation pas pourquoi parce que notre Congo notre pays ezana image moko ya oyo ba bebisa yango pendant trop longtemps à cause ya ba politiciens na biso bazali mal intentionnés donc il faut roloba yango donc ba politiciens baza ko sala la campagne contre leur propre pays donc c'est grave ndeko nanga yango to lobi que il faut maintenant mettre fin à ces histoires là et j'ai la ligne ta kei ko talisa bango boya ko investir na kati ya Congo vous êtes la bienvenue ya koya na kati ya mboka pona ko investir et ba investir tant ba koya to moni ya ba Jean-Claude Van Der ba mokonza yembi bango calme ba investir bazoya ebele ba homme d'affaires ebele bazoya ko kita et pourquoi pas même ba qatarien les chefs de l'état vient de signer un partenariat entre Qatar na Congo pona makambo Italie agriculture ba concession ya ko sala bilanga donc tout ça eza pona ko meka un peu ko améliorer conditions de vie ya population maintenant comme on a mo ba policier moko boy masqué baza wana toujours pona campagne ya intox pona diabolisation pour na koluka que non ben intérêt moko politicienne pour na koluka ba poste que non ce qui a côté wana yenda ko za la plus meilleur que Tshisekedi c'est ça leur plan mais maintenant ils vont échouer totalement parce que nous sommes là pour dénoncer ça donc Gilles Alengeti a bien parlé et ça makambu ya ba diabolisation alobi bien ndeko na mais tango alobi que biso toza ko compatir na bandeko ya Beni biso à tout moment to lobaka yango ke bandeko ya Beni soki eliboko moko eza ya kosoka ezali ke nzoto mobimade ezo ka pasi ndeko na ngai FCC Keba tout moment yo landaka ba communication na ngai même devant ba parlementaire de bouton na télé magana mesa je parle souvent makambu ya est donc makambu ya est eza ko toucher biso na Kinshasa mais ce que nous voulons c'est quoi donc to lingi te que et comme un torse pour na ba politiciens que non to lobby eza guerre été nous avons pas les fonds ya ba Rwandais bazana minduki to ya ba Burundais bazana minduki FARDC aussi na minduki na zamba na est kuna bazali ko bunda to na bandunu ezali moi parti moko ya ville eza déstabilisé par des milices diabolisées na ba politicien pour baloba que non ben Vincent Bayate donc c'est ça Gilles Alengeti a bien parlé mais c'est ndeko na ngai to tika ba débat wana to tourner et puis page to luka makamusu ya koloba musu bazolo ba topesa bango raison que guerre à est mukonza mboka yebi yango aliembongo ya ba M23 c'est très grave c'est très grave en tout cas c'est très grave quand vous parlez de ça ateta chef de l'état kaka yemoko lembongo ya ba rebelle pona ko luka déstabiliser mboka kaka yemoko pa zo luka isusu ke négociation et nini dialogue avec ba milice wana congolais ba déposer ba armes ba zonga na vie civile c'est ça donc c'est très grave ndeko nanga en tout cas loko wana na ko sala ngata commentaire te wana ezali bene censé donc ezali bato mito ezo sala te quoi on a demandé bato IDPS ne bolobi chez Alengeti alobi bien moto IDPS azali congolais moto IDPS azali congolais donc il peut pas moi je suis pas congolais et voilà Gilles Alengeti alobi ça ka bino ndi mutu bozondima yango to ezaka bino bato IDPS ne bondima mais nga nazolanda ba oza focaliser na question ya Gilles Alengeti nga nazolanda ba débat wana na ba réseaux sociaux na landi ba débat wana bien mais soko tali bien Gilles Alengeti a exprimé comment il azali inspecteur ya IGF il azolandela moyibi omoni bato bazo pour la caisse à l'état Gilles Alengeti musala na eza ko traquer tous les voleurs les gens qui pillent l'argent de l'état et maintenant tant Gilles Alengeti alobi ke yo landi même rapport américain bango moko te que il y a des avancées significatives au Congo à partir de la gestion financière ya mboka wana eza ba journal américain ce n'est pas les journal ya biso ya Congo de publier ba retomber yo zali journaliste po za journaliste munene na la voix céleste TV ezali chaîne munene Hollande ba information les États-Unis ont déclaré que non climat apaiser un peu na Congo pour na investir ba ya ko investir maintenant Gilles Alengeti quand il est allé parler là-bas et comme maintenant diabolisation et ba toi comme koloba ko rencontrer ba n'importe quoi ndenge to lobi ke Beni oui ezali na kati ya Congo mais c'est un parti à ville ezali te que Congo mobimba est en guerre ndeko na ngai to ko na ba congolais ce n'est pas le Congo tout entier qui est en guerre donc ceux qui ba investir ba na télé pour na ko investir na télé to na bandunu donc ba investir ba yate il faut pour Beni kuna ezana batanta il y a pas la guerre ezali ba milice eza terrorisme mais moi groupe ya ba milice bazali inscrit
instrumentalisé par des politiciens. Na koye biso ndeko na ngai ba uti ko kanga ferme moko ya Kabila yo la nyango na ese kuna na ba armement lourd. Donc ba conteneur ba armement na kati ba ferme. Donc lui, il a créé des fermes pour cacher ces armes là. Donc awa to ko démasquer tous les politiciens oyo baza derrière des autres wana wana. On y zola qui est ferme Neza Joseph Kabila mona. Mais ndeko na ngai ba ferme ba concession ba ferme minene na kati mboko eza banani. Ba chambre fort de minene na kati mboko eza banani. Ba supermarché minene na mboko eza banani. Donc tant que ozomona que concession lokola kinga kati qui peut résider là-bas. Nana ko vanda wana. Tshisekedi d'époque a commis président de la République yo qui a sombi déjà concession moko privé. Azo tonga tona ka beka monga. Donc eza ba concession Kabila botola yango population congolaise. Donc il faut dire des choses vraies quoi ndeko na ngai. Donc tout na question mususu oyo makambu écoutez makambu ya Gilles Alengete eza non événement wana batika ko instrumentaliser ba congolais bandeko na biso ya Beni. Tozana bango même mokonza mboka écoutez ndeko mokonza mboka zo luka solution pour na peuple na ye. Mokonza mboka sengi na tous les miliciens congolais pas étrangers. M23 zonga na mboka na. So oza Rwandais retournez chez vous. Soko za Burundi, retournez chez vous à Burundi. Mais soko za Congolais, déposez munduki, zonga na vie civile. Ba pesa musala, obanda ko sala musala, zonga na vie normale. Makambu ya ko kataka ba machete c'est fini. Parce que ba politicien ya moka na biso baza ko récupérer yango. Bazo sala, o ba bengi récupération politique. Donc makambu ya insécurité, bango bazo luka ko récupérer yango pona ko loba kete moka eza na guerre, ben investisseur ba yate. Yango moni tous les investisseurs bazali ko yao. Bango bazali ko minimiser. Ba moni Jean-Claude Van Damme ya, bango ko minimiser. Ate aye ko benga ya biso Jean-Claude. Mais c'est un investisseur, c'est un homme d'affaires. Donc tout le monde a besoin d'investir dans le Congo. Il est la bienvenue. Parce que nous les Congolais, nous les Kinois et surtout, nous avons besoin des emplois. Tolemi Bachai, Toza Bachaye, Totonda qui chaye, na qui recevait. Nous sommes fatigués. Donc Tolingi qui misala ya Congolais à vivre un peu na vie normale, na vie un peu normal quoi voilà. Bénité, guerre pesa awa. Façon fait Congolais a souffrir. Bablo que zo matamata toujours mon moyenté économie on a bien fait calaming tes aussi là 5 ans calaté. Mais 5 ans calaté 5 ans lingi kolobaki mokonza mboka sala le côté c'est ça les questions ya bino ba journaliste et surtout ba journaliste ya popo toyoka ki bino pe bozo kenda ka kingakati toyoki quelque ba natangi yo te mena yoki ke bino ba journaliste pe ya ba YouTube oyo nous sommes vraiment nous les combattants nous sommes très informés toyoki ke bozo kenda ka kuna po ba diaboliser bino ndenge Moïse azo somba ba journaliste kingakati pas comme ko somba ba journaliste po ba ko diaboliser mandat ya Tshisekedi a sombi il a promis 2 bateaux de pêche aujourd'hui tu n'as pas les informations que 2 bateaux de pêche qui tina telekuna pona koloba mbisi donc tozoloba awa eza ba promesse ya chef de l'état les pays ezalaka ndengwana le chef de l'état promis il a réalisé mais à l'époque de Kabila même ndeko na ngai tozonga na l'époque ya mutuana atikela biso mabanga kaka mabanga ba chantier inachevé atikala ko sala te hôpital ya mama yemo aujourd'hui est en chantier o eza ko tonga et sali 53 ans abandonné ndeko na ngai yo koloba ke moto wana zo ko sala te 3 ans na fonota ko sala te peuple congolais il faut aller veiller un gars université ça ko tonga na Mbushimai ya munene o ko le quand même inikini o na munene yebisa ngai wana ça ba chef de l'état donc tout cela vous ne voyez pas ça et ça ka diabolisation les Congolais nous sommes fatigués nous les jeunes nous sommes derrière les chefs de l'état et personne ne va nous arrêter de soutenir les chefs de l'état parce qu'il est d'abord congolais donc nous avons les présidents de la République unique à part Kassavubu à part Joseph Kassavubu c'est Tshisekedi qui est congolais mais les autres là en tout cas basaki ba président douter yango moni ba créer biso ba désordre au sein du pays mais aujourd'hui nous avons un Congolais à la tête du pays qui a l'amour de diriger na koyebiso lelo ba jeune kuluna o basaki ba kuluna à l'époque de Kabila lelo ba bengi bango ba baptiser basali ko sala bilanga na kane makasese c'est la vision du chef de l'état pona nini lelo ko wana depuis 2001 Laurent Désiré Kabila tikaka yango il y a service national il y a bomi yango mais mon konza mboka ya zukaka ba kuluna bango ba benga ba deleka ba komisi bango des jeunes baptisés bazo mo musa bazo sala ko sala ba ban et ba école ko sala ba ko ba menuisier donc wana ezali ba action mon konza mboka donc il faut louer ça il faut fêter ça et il faut que le Mokonza Mboka continue à l'action pour te soutenir le deuxième mandat parce que le deuxième mandat nous les peuples congolais ça Mokonza Mboka deuxième mandat nous les peuples congolais nous sommes là deuxième mandat ndeko na ngai yango na lobi na yo ozomema ngai na ba question moko boye un peu piège pona koluka kokosanga na mobulu makambu yako augmentation ya ba blé ya ba farine eza monde entier même les États-Unis la Russie même la France donc crise wana eza crise mondiale maintenant le Congo azoluka d'ailleurs na koye biso tous les programmes au chef de l'état asali yango na crise ya Covid asali yango na crise ya guerre Russie Ukraine en plus azaki na 2 ans bloqué na FCC coalition diabolique to sangana ki IDPS FCC
donc 2 ans nano elekaki nanu pamba sima nango toye kokota na crise ya covid toye koya lisusu guerre ya Russie Ukraine oyo etouche économie ya monde mais mokonzi ya mboka azo parvenir kobimisa mutu il faut obetele maboko il faut louer mutu ya boye parce que lelo bana ya basoda 500 enfants militaires basu babourse mpona kokende kotanga na poto liboso ezalaki tata na ngai yebisa ngai na Congo oyo babourse oyo Kabila bande kopesa Rwandais bandeko na ye tous les bourses ya Congo et bande kopesa soko okende na bapoto ba université okende kokuta nde ba Rwandais batondi kuna mais aujourd'hui bana ya ba policiers na ya basoda plus de 500 bakei na pour aller étudier donc c'est ça les actions des chefs de l'État aujourd'hui ba salaire ya ba policiers na ba militaires eza komata ba salaire ba fonctionner au retour na en pleine crise tu sais que dans autres solutions wana wapi mais les Congolais sont là toujours pour diaboliser et biso to ça pour mobiliser les Congolais pour tout ça bango que nous avons un président de donner un mandat quoi et voilà tout le monde a dit la mandat nous ko ça il y a beaucoup ko doka ba na bino bo remplacer bango na ba poste tout le monde ni premier vice-président bo uto binisa comme tu as des pays tu éviter pouvoir la bino zara pour na ba tu des pesto pour na peuple congolais pouvoir réserve IDPS, pouvoir réserve peuple congolais. Ce n'est pas l'IDPS qui a fait que notre Tshisekedi comme président de la République. Pouvoir réserve peuple, c'est le peuple congolais qui a voté Tshisekedi comme chef de l'État. Donc ce n'est pas l'IDPS. IDPS, tu as dit que moi, machine, tu peux ça qui puissance nabiso, force nabiso que mon compte en banque au Kandati, le mois on a trahison à Genève wana, oh qui n'a eu m'a dit qu'il faut trahir, à qu'il faut traître monnaie ou à trahir qui action à chef de l'État. Pona m'a dit lui il croyait que Fayou wana que biso va combattre l'IDPS, ton côté ça la état d'élite en opposition si manango to komi na veille ya kozwa pouvoir to pesi eside o esalami soki na 2016 raw donc voilà donc tout cela ne vandaki na mutu ya madili bakei kuna bakei ko trahir Tshisekedi aujourd'hui le mokonzi mboka yela pour maintenant faire toutes les actions soko tali même makambu ya banzela na kati ya Congo ndeko nanga ba chantier banzela eza lisolo te lelo banzela eza kosala ba avancer significatif eza kosala mais ba congolais ba kolobela yango te ba congolais wa mitema mabe o baza mitema lukundu mokonzi mboka akiti na Lubumbashi aza na Katanga to saluer mokonzi pe to pesi bon voyage mokonzi akei kuna pona ko sensibiliser congolais nyonso aza libre ya kofanda na coin oya lingi neti ngai ndenge na sali awo FCC keba écoutez ndeko ndenge na sali awo so na lobi ke lelo na lembi kitasa na keka pe ya kamwanga ta na za mukongo na ke kofanda kuna donc ezali Congo donc personne congolais moko te a empêcher congolais afanda na coin ya territoire ya mboka na ye wana mokonzi mboka ndake ko marteler yango Katangé Kasayen Mukongo biso nyonso nous sommes des Congolais donc tout le monde doit de vivre là où il vit tous on a un vice-président pourquoi ka boponi professeur Mbata ou a remplacé Jean-Marc pourquoi boponi ka ba dumso o tcha bazala kité yango na lobi bato muso ko tcha bazala kité mais la candidature d'abord à l'IDPS c'est la démocratie Ariati Wamu la côté bisa Arieti wa maman wana député Arieti ataki candidature na ye professeur Mbata ataki candidature Olanda ki pe Génie Ngalula ataki candidature na ye mais bango nyonso wana c'est le professeur Batali pe na capacité papa c'est un constitutionnaliste mutamunene mutamayeli soki yo le papa yebisanga bato FCC tous les classiques FCC oya koleka na débat politique na TV na professeur Mbata na gagné ye bango nyonso professeur Mbata beta bango makale kale bango tu bakoya kakao c'est un gars constitutionnel azam papa azam motamayeli yokanga ikokende na na ko tribaliser poste wana te ya vice-président Assemblée nationale poste ya vice-président ya Assemblée nationale et d'abord président de l'Assemblée nationale et vandaki na Janine Mabunda biso sala ki yango problème te aujourd'hui muto azo diriger Assemblée nationale c'est le professeur Mbosso Kodia Mosso c'est quelqu'un du Bandundu azamuyaka ce n'est pas du Kasai donc ko ça les langa ba polémique wana tende ko nanga ngana zo bisayo muto a telemi devant yo awa c'est je suis né Congo nazali muta Congo central mais nazali ko soutenir le chef de l'État parce que je suis congolais to bundela ki makambo oyo to bundela ki liti oyo ya pouvoir et aujourd'hui nous sommes au pouvoir pour maintenant concrétiser les actions oyo to bandai ko lobela na opposition état de droit la démocratie la liberté d'expression lelo makambo ya banlèvement ya ba ketche ezalaka lisu tende ko kota na ona ketche banda ko finga ka Tshisekedi na téléphone tongo midi pourquoi koyoka te mutu moko akota wana boyete zwa ketcho mema na ane théâtre wana esila nyonso wana ezali ba action mokonza mboka yeko komeka kosilisa yango na kati mboka na biso donc il faut féliciter ça vous les journalistes de Kingakati bato bazo boyanga journaliste Kingakati il faut bogisa bato bazo telemela comme nani Mbata professeur Mbata na bato bazo telemela bato banki bino bato IDPS bongo le bagaka place wana kaka eza place na omoni IDPS place Jean-Marc écoutez IDPS c'est une machine politique IDPS batelemela ka mutu te soko lobo telemela mutu na IDPS c'est ko zo pese pouvoir Félix oyo ba etufaki na yebisu yango Félix Tshisekedi Tshilombo tango akena Genève ba etufé mais lelo Félix a comme chef de l'État ba etufé ba trahir
kuna na Genève. Mais aujourd'hui, IDPS c'est la machine politique. IDPS c'est ça que Moutou Salaka IDPS. IDPS n'est pas ça la batou. Jamais Kaboun, yenda Salaki IDPS. IDPS n'est Salaki. Si on monnaie l'ongolien na Kalem ya na Kinshasa, c'est l'IDPS. Ce n'est pas yé jamais Kaboun ezali ngati papa, ezali conscience ya yemoko. Tango ezali écoutez de kotoye ko ça l'émission pour na jamais Kaboun était. Azali sous président IDPS il faut qu'on éviter qu'on poser une question un peu jamais Kaboun. Tango ya za ko sala ba dérapage na ye, mon konzamboka yebisie zala na retenir tu es un homme d'état. Oza déjà na service ya minene ya l'état. Il faut se comporter comme un homme d'état. Mais il y a lingi ko se comporter, on dirait biso batu ya les gens de la rue ba mesa ko lo batu ya sans été. Donc il y a Bosana qui était Bosana qui il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maintenant le malheur elandier ba de situer et à l'IDPS na ebisio. Soko moni un combattant. Pona landa ki déjà moko. Ote mokonzi aza combattant IDPS. Mokonzi azo sala le côté na 2023 to lo banini. Wana c'est que aza combattant sous akomi combattaba. Akomi combattaba ke ko lia déjà moko. Écoutez, ceux qui combattent, écoutez, ceux qui est un vrai combattant, allez déjà mbongo ya ba voisin et kangake mungongo. Omone kangie mungongo malobezo ko kaisuti. Ote mokonzambo ka bileza négatif. Qui t'a dit que mokonzambo ka bileza négatif? Na kotanga kombo ya combattant wana dit. Mazape mutabilo bato. Pe déjà a effacement politiquement. Na kata IDPS. Azaka sous na fois cité. Na kata IDPS aujourd'hui bazotala nde ba FCC ke ba oto telemiao. Na IDPS bazotala nde ba chole bazotala ba yoka son bato bazali na vision ya mokonzambo. Bazotala ba mwana koli. Ces gens là nazo ba isa publicité mais bato bazali ko défendre ba action ya chef de l'état. Et aujourd'hui ko lo bakete chef de l'état bileza négatif mais ko tala université inikine. Ezali ko tonga mate. Na yebisio hôpital mama yemu. Lelo eboy. C'est ça la peuple congolais. Ba bateau de pêche écoutez. Ba bateau de pêche tokuti yango. Mais la continuité de l'état, la continuité de l'état. Tant tokuti yango Kabila était là pendant 18 ans. Pourquoi il n'a pas a touché à côté ta couleur était na inikine wana. Pourquoi ni côté ta couleur et ça continuité de l'état. Donc yo lingini teke tango ya atikana nuba oyo ezalaki ya kobeba ezana précarité abanda kotonga ya sika. Donc il faut d'abord reconstruire oyo ebebaki pona mena ko ya kotonga ba nouvelle ville cité oyo sika ezali koya to ko soutenir oyo ki cité Fachi kala mingi te cité Fachi ezo sala makuna na maluku yo kotonga pe to ko zalaka na yo na plateau to ko kende ko tourner na yo kuna na ko yebisaka yo ke IDPS babundisaka yango te IDPS soko meki ko bundisa yango yo moko ndo ko kweya odindo limwe parce que l'IDPS c'est sa machine politique c'est la base qui décide c'est nous l'IDPS ce n'est pas des cadres ba cadre na IDPS ba kana pouvoir c'est nous ceux qui biso base to décider papa c'est fini pour toi donc yango to lobi base décider qui antivaleur kona kingabo aza mupanzi et maintenant aujourd'hui nous marche to yango to lobi c'est un antivaleur tangu yo écoutez na lobi terme antivaleur wana na marteler yango pourquoi parce que yo yebi maman Marti oyebi ke maman Marti c'est un maman oyo tozo benga biso ba combattant héros vivante na kati ya mboka na biso moto ya bundine cheti sekedi lit ya papa époque ya Mobutu ye chama kabunda zalaka tangu maman Marti bazali ko bazo zo mobile ne ko bwaka kaye na niveau ya ngenga kuna na Équateur yazo kende prison Équateur banyoka bazo soye na kati ya bazama maman wana abundi na mobile na ye et aujourd'hui yo ko bima wana pose ali président IDPS ozu yango par horoscope ale komi ko tobola ka ba pine ya mituka ya maman Marti notre héros vivante la femme maman ya président de la République papa wana ko yebisa ngai ke non ezali eza ba biloko moko ya valeur biso ba combattant to betela yango maboko donc ndenge to lobi ndeko nanga to zali ko monopoliser parole te to tikelo maloboza journaliste mais posa ka ba question o ezo kende pour l'intérêt du peuple botika diabo o lelo to yebi ke omoni ba Noël Chani ba journaliste belé biso ba combattant to yebi to analyse na bango maintenant c'est ça te po biso mena sakate biso pe to ko tera batu na butu te na ndako wana ezali ba pratique ya ancien régime mais biso to zebisa bango bazo kende pa Moïse Katumbi po bazo ka ba mbongo po basala ka ba diabolisation na ba télévision na ba action mokonza moko biso ba combattant to yebi le moment venu omoni IDPS to yebisa ki bango biso to wana retenir po to wana pouvoir parti so comme na pouvoir to za ko se comporter comme parti au pouvoir to za sous parti opposition te mais soki bolingi ke combattant zonga na opposition kaka nde to na pouvoir to zonga na opposition vous allez consentir lelo il faut y la zo senga ba dialogue papa ba dialogue ya nini quel dialogue ce qu'on a ma casse politiquement ça là ba marche ça là ba meeting ça là ba plein tout le monde a que non yo ça là ba mouvement c'est ça a politique ça rapport de force yo ko vana na ndako na yo otindi marche yo moko zo betaka ballon dada na kati hotel ya Faden House allez batwa que ça la marche moi 50 personnes au lobby qui étaient nous appelons à dialogue to lobby boy écoutez ndeko to lobby bagage moi groupe ya bato moko ba deleka ba lokoti ba ke kuna na assemblée nationale ba loi électorale opposé nga mutuna wana tendeko tunanga mutuna ba loi électorale wana nyoso ezali ko eza modifié na assemblée nationale c'est pour l'intérêt du peuple congolais ce n'est pas pour l'intérêt de Tshisekedi moi je te dis mon cher c'est pour l'intérêt du peuple tant bazali kolongola élection na deux tours pona kocha yango na un tour ezali pona intérêt ya kinga kati mandefu
ya qui pour intérêt mandefu wana mandefu ndena yo yebi Pablo Escobar. Donc yango tozolo bake basala ki yango pour intérêt na ye même au konzamboka lobi maintenant on va passer maintenant l'élection na un tour na deux tours wana ba loi électorale wana yo kolobakete yo ye na ba sentiment na yo te totelemela yango ezo ba loi électorale ya mabe oza moyini ya peuple congolais et nous sommes là pour dire au peuple que non ne suivez pas ces gens là bato wana baza bato moko baza na ba imagination moko na mutu na bango la haine d'abord c'est la haine baza na haine tribal moko na mutu na bango oko imaginer te donc pona bango ndenge Tshisekedi comme président de la République donc pour eux mieux faut kuta à se tuer na koyebisa yo kaka na ba loi wana ndeko journaliste eza lisusu na ba député bazotel mais te ba loi ekoleka FCC abimaki bato wana bakasi ke FCC wana babimaki d'abord ta babimi bayoki mela ya Mbosso Kodia je salue le président Mbosso Kodia excellence ayebisi bango tous les députés azo siéger na Assemblée nationale te makambu ya kolongolo kaka salaire ezate molongwe député au long député donc yo c'est jagaté dans l'assemblée au soka salaire neti fayu nda ya raté wana papa bango nyonso batanga ki banemi mulania bango toyebi ba kombo ba mova sakani tous ces ba non wana o ba Ari Marie Ange Mouchebwe quoi bango tout ba c'est jagaté dans l'assemblée toyebi bango ale kolongola ba kombo tout tango ba yoki yango ko isaye yango asali bo papa tango balingi ba ko isaye te ezali normal yo zo sala musala to zo ningo zo salaire Oza posa musala to yaka na assemblée te obimisaka muto kite ndenge bande ko leze bazali ko toka kuna na ko chaka ba loi ko chama kelele yo ko sala musala to lingozo aka salaire ko longola bango nyonso na assemblée tango bayoki yango directement ba koti na assemblée lobby to zaki na assemblée nationale to moni installation ya professeur Mbata comme premier vice-président de l'Assemblée nationale na ba nemi mulana biso ba combattre to pesi bango mote soyez la bienvenue à l'Assemblée nationale bo ye malamu na kati assemblée bo siéger bo sala musala po bo toucher salaire soko zo sala to ko zo salaire te c'est ça la loi électorale c'est pour l'intérêt du peuple congolais on va passer par débat on dit débat il y a élection présidentielle n'enge salami Marie Le Pen na Macron c'est ça ne ba loi on va se modifier pourquoi ma président de la République il y a qu'un débat toye banana identité na yo o utamboka nini to boyi makambu ya ba village na ba province oyo ezali toye bité na mutu na makole bimela wapi otenga na za muta village tel na za muta territoire tel mais toye bimoka na yo bien te il y a qu'un débat contradictoire na président za na fonction na yo muto ozali opposé lingi ko comme président débat même il y a 30 minutes toyeba tous ces gens là et même la loi électorale wana epesi li sous pouvoir ya kozongi sa ko rétablir Jean-Pierre Bemba na badwa na ye est-ce que ezali mabe yebisanga Jean-Pierre Bemba chairman soki papa wana ko boyaka ba loi électorale bazo sala parce que zongi si Jean-Pierre Bemba na badwa na ye Jean-Pierre Bemba ko poser candidature na présidence na député provincial député national na tous les niveaux papa ezali pour intérêt ya peuple te kaka loi wana boyi ba loi électorale bazo modifier pona que yo za ministre okoko ma député te en même temps député en même temps ministre en même temps DG to moni yango ba Willy Bakonga azali ko exercer ba fonction multiple pour dire ba congolais bazali te na moko nous avons 80 millions de congolais dans ce pays donc quelqu'un à cause de la yemo côté député yemo ministre yemo député provincial yemo PDG wane leki c'est le poste de trop yango ba lobby ba loi ezali ko ya oza ministre tikala ministre oza député tikala député ozali député provincial tikala député donc fonction moko na mutu moko makambu ya suppléant ya famille abupia bakota ndeko na yote comme suppléant soko bimi député obimaki député na kati ya famille na yote na kati ya famille politique biso politique to Canada famille biologique na famille politique yo soko komi député ozi famille biologique na yo mwana na yo tanti na yo te suppléant mais entre temps outi na kati ya parti politique otiki bato na yo lelo tozomona ba candidature ba gouverneur IDPS ezobimisa ba candidat mususu indépendant aboyi ko bima kuna na caché IDPS pour yebi que so bimi na caché IDPS il va engager les combattants na musala akei wana otenga David Mukeba mais toi tu étais combattant obanda ko loba matin midi so ngana za combattant en opposition mais lelo ko poser candidature comme gouverneur oté indépendant comment donc nyoso wana ezali po ba meka ko dévier IDPS ba pourcentage ko na kati ya parti te toza wana éveiller pour na ko la bango c'est FCC Keba qui parle FCC Keba tanga lobby arrêtira ka maloba te ça pas beaucoup na bino komi na suka tondele depuis kala bozaki manda bosaki manda papa na yebisu États-Unis awa pouvoir awa ndenge toza Tshisekedi aza na mandat Tshisekedi aza na mandat Tshisekedi aza na mission toyebisaki bino yango yo oza journaliste toloba yango na permanence Tshisekedi aza na mandat aza na mission dans ce pays
il a une mission à délivrer mboka oyo. Donc bon mandat bosana yango. Donc eza mission ya kolongola na no salité nyonso ekotaki na mboka oyo. To okena ba élection yo landa ki premier ministre Sama Lokonde te na es. On va aller aux élections sans des provinces. Il tourne dans Nord Kivu. Non, pas question. Donc d'abord il faut état de siège. Qui mieux quand on a des provinces on va aller à l'élection. Après il faut l'identification à tout Congolais. Donc on va passer d'abord dans l'identification. Yo za na carte d'identité. Vous avez na carte d'identité non za wana. Même ngayo to za nango. Yebisa ba Congolais. Congolais zo na biso za na carte d'identité. Donc il totambola kana biso boy. Tozo sangana awa na carte d'identité na ba Sénégalais. Donc un Sénégalais à cause du avion qui tika na aéroport Njili paf a commis Congolais. Automatiquement a commis Congolais. Soka bimi li bande aéroport c'est fini. Boko kangayete, boko refoulé ta commis Congolais pour carte d'identité. Oyo zo la kisake. Yo za mwana mboka wa za étranger ezala kate dans ces pays. Et yo websanga ke mboka ya boy. Allez bozo précipiter élection. Yo so bosa na za pona 5 ans na bino bosa yelo roté yango bosa la boy. Yango tolobi, on va aller petit à petit l'identification. Ce que Salami na bref délai, on va organiser les élections. Biso IDPS c'est un parti démocrate. On a pour apaiser bateau. On va ça kolanda biso. Tous un parti démocrate, tous un parti à violation mibe côté. Des parti où tu côté biso de triste mémoire. O ezo ko ya kalate pour parti wana. O ya bateau ya ferme ya kingakati. Kalate ko limwaka. Ba impère ba parti dictatorial nyonso ya mboka na biso. Et limwaka impère le Mobutu yo ka liso nango. Ba parti wana ko limwa. Mais l'IDPS nous sommes un parti auto respectera ba principe et ba état de droit et la justice dans ces pays. Tokotika, organisation SNI, Kadimasa Moussala Naye, c'est lui le président SNI. Ce n'est pas nous l'IDPS. Soka Bimisel Biso calendrier électoral, un fichier électoral propre. Nous allons aux élections, mais on va identifier les Congolais. Toyeba qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce que Mdekonanga Tosangani trop, Tosa infiltré dans ces pays. Nakati armée, infiltration. Nakati la police, infiltration. Partout dans ces pays, même dans l'administration. Quel est le ministère? Mon Konzamboka, Ndekomoko, Abenginga na Kenya, na Kotanga Kombo na été. Tosolakana na Kenya na Nairobi. Les chefs de l'État comme na Kenya. Mais Batonyoso, mon Konzamboka, Bato, tout yo Yambaki wana, Nakati ya Salwana, des Rwandais. Des Rwandais, des Rwandaises. Ne connaissons pas Congolais, Moka Zaki, on a été basali communauté rwandaise, parce que Vanda na Makamot Sekedi, on dirait que non, Sekedi a yela qui bamba Rwandais. Mais biso ba Congolais, ba tchebiso à l'écart. Ambassadeur, wono wa sana Kenya wana, il faut qu'on pumbule, donc on longola yena ndenge ya mapumbu à l'air. Parce que comment Mokonza Mboka ye pona kosola na bana ya mboka yo kozwa hôtel ye ba Rwandais Mokonza Mboka pesa mbongo yo moni Congolais akende ko bunda na pays étranger pour ba pesi mbongo ba pesi bango moi quelque chose ba ndi bitumba il voulait que ba ye ba secret na ba vérité Mokonza Mboka akobimisa et c'est ça les blancs. OK FCC TV zangonga to comme la suka émission na biso to moni pe ba combattant no ba ozela mo informa wa bolo ba no asuka ezani en tout cas numéro téléphone liloba ya suka ezali en tout cas bande ko soki na lobby un peu mabe oyo na blessé bango ba esquisenga mais ezali politique. Awa nous parlons la politique n'est pas le baga politique on vient avec des nerfs solides politique ba yaka ngone be émotion te soko na politique na émotion papa ko émotion wana politique faut na nerfs solides batuana ils sont là en train de nous combattre biso pe toza wana pona ko répondre bango et Mokonza Mboka là tozo soutenir ba action Mokonza Mboka ndenge to lobby lelo ba fonctionnaire ba salaire ezali ko mataka ba pourcentage ba magistrat ba salaire ezali ko mata ba avocat ya l'état ba salaire ezali ko mata donc elingi ko loba ba français ezali ko sala ba policier na biso ba poli mama o biso to bengaka ba mila ba salaire ezali ko mata donc wana nyonso c'est pour l'intérêt du peuple Mokonza Mboka zo travailler to soutenir ba action ya chef de l'état ko zala bien en tout cas au moni biso pena soda ya makasi na simananga ya kondolo oyo tozali wana ceinture donc ya IDPS tango moni to telemi wana donc toza penza base ya IDPS ne na simana biso base FCC Keba. Awa objectif ezali président de la République et chef de l'État. Mon numéro de téléphone ezali plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120. En tout cas bande konyo so to pesi binombote ba congolais partout bozali kolanda biso tozali awa ko ekenge na mboka moyibi nyonso ba tata oya miyibi ba pomola ki kesi ya l'État place na bango ezali soutien na gestion ya mboka le électoral le ko sokola bango nyonso ndeko na ngai bango tu wana ba ko bimaka isu ba ministre te na kata mboka oyo. OK bakaya la vite amiko le longo na Israël Kamande azali toujours na sima caméra to kutani balasi pour yebi que so bimi na kacha IDPS il va engager les combattants na musala akei wana te ngai David Mukeba mais toi tu étais combattant au banda ko loba matin midi so ngana za combattant en opposition mais le loko ko poser candidature comme gouverneur ote indépendant comment donc nyonso wana ezali po ba meka ko dévier IDPS ba pourcentage ko na kata parti te toza wana éveiller pour na ko la bango c'est FCC Keba qui parle FCC Keba tanga lobby arrêtez la malobate ça pas beaucoup dans la bino comme na suka tondeli depuis kala bozaki manda bosaki ma papa na yebi sur États-Unis awa pouvoir awa ndenge toza Tshisekedi aza na mandat Tshisekedi aza na mandat Tshisekedi na mission
toyebisaki bino yango yo za journaliste toloba yango na permanence c'est que dans un mandat dans la mission dans ces pays il a une mission ya ko délivrer mboka oyo donc bon mandat bosana yango donc eza mission ya kolongola na no salité nyonso ekotaki na mboka oyo to kena ba élection yo landaki premier ministre Sama Lokonde te na es on va aller aux élections sans des provinces il tourne na Nord Kivu non pas question donc d'abord il faut état de siège qui mieux kota na des provinces on va aller à l'élection après il faut l'identification à tout Congolais donc on va passer d'abord na identification yo za na carte d'identité oza na carte d'identité non za wana même inga yo toza nango yebisa ba Congolais Congolais azolanda biso za na carte d'identité donc il totambola kana biso boy tozo sangana awa na carte kitasa na ba Sénégalais donc un Sénégalais à cause du avion qui tika na aéroport Anjili paf akomi Congolais automatiquement akomi Congolais soka bimi libande aéroport c'est fini boko kanga yete boko refoulé ta komi Congolais pour carte d'identité oyo zola kisake yo za mwana mboka wa za étranger ezala kate dans ces pays et yo koyebisanga ke mboka ya boy allez bozo précipiter élection so bosa na eza pona 5 ans na bino bosa eloko te yango bosa la boy yango tolobi on va aller petit à petit l'identification ce que salami na bref délai on va organiser les élections biso IDPS c'est un parti démocrate wana pona apaiser bato o baza kolanda biso toza parti démocrate toza parti ba violation mibe côté neti parti outi kotika biso de triste mémoire oyo ezo kweya kalate po parti wana oyo ya bato ya ferme ya kingakati kalate ko limwaka ba impère ba parti dictatorial nyonso ya mboka na biso elimwaka impère lelo ya Mobutu yo kaka liso nango ba parti wana ko limwa mais l'IDPS nous sommes un parti auto respectera ba principe et ba état de droit et la justice dans ces pays tokotika organisation ya Seni Kadima Sala Musala na ye c'est lui le président ya Seni ce n'est pas nous l'IDPS soka bimisel biso calendrier électoral na fichier électoral propre nous allons aux élections mais on va identifier les Congolais toyeba qui est Congolais qui ne l'est pas parce que ndeko nanga to sangani trop toza infiltré dans ces pays na kati armée infiltration na kati la police infiltration partout dans ces pays même na administration kena na ba ministère mokonza mboka ndeko moko abengi ngai na Kenya na kotanga kombo na ete to solaka na Kenya na Nairobi les chefs de l'état komi na Kenya mais bato nyonso mokonza mboka bato tu yo yambaki wana na kati ya salle wana des Rwandaises ndeko wana so sanga Congolais moko azaki wana te jino basali communauté rwandaise bake ko vanda na makambo Tshisekedi on dirait kutu ke non Tshisekedi ayelaki bango ba Rwandais mais biso ba Congolais ba tie biso à l'écart ambassadeur wana oyo azana Kenya wana il faut ko pumbula donc kolongola ye na ndenge ya mapumbu à l'air parce que comment mokonza mboka ye pona kosola na bana ya mboka yo kozwa oteli ye ba Rwandais mokonza mboka pesa mbongo yo moni Congolais akende ko bunda na pays étranger pour ba pesi mbongo ba pesi bango moi quelque chose ba ndi bitumba il voulait que ba ye ba secret na ba vérité mokonza mboka akobimisa et c'est ça les blancs. OK FCC TV zangonga to comme la suka émission na biso to moni pe ba combattant ba ozela info moko bolo bano la suka ezani en tout cas le numéro de téléphone les loba ya suka ezali en tout cas bande ko soki na lobby un peu mabe oyo na blessé bango ba excusez-moi mais ali politique awa nous parlons la politique n'est pas le baga politique on vit avec des nerfs solides politique ba yaka ngona be émotion te soko ye na politique na émotion papa ko émotion wana politique faut na nerfs solides batu wana ils sont là en train de nous combattre biso pe toza wana pona ko répondre bango et mokonza mboka là tozo soutenir ba action mokonza mboka ndenge to lobby lelo ba fonctionnaire ba salaire ezali komataka ba pourcentage ba magistrat ba salaire eza komata ba avocat ya l'état ba salaire eza komata donc elingi koloba ba français eza kosala ba policier na biso ba poli mama o biso to bengaka ba mila ba salaire eza komata donc wana nyonso c'est pour l'intérêt du peuple mokonza mboka zo travailler to soutenir ba action ya chef de l'état kozala bien en tout cas au moni biso pena soda ya makasi na simana ngaya wa kondolo oyo tozali wana ceinture donc ya IDPS tango moni to telemi wana donc toza penza base ya IDPS ne na simana biso base FCC Keba awa objectif ezali président de la République et chef de l'État. Mon numéro de téléphone ezali plus 243 91 02 47 120 plus 243 91 02 47 120. En tout cas bande konyo so to pesi binombote ba congolais partout bozali kolanda biso tozali awa ko ekenge na mboka moyibi nyonso ba tata oya miyibi ba pomolaki kesi ya l'État place na bango ezali soutien na gestion ya mboka le électoral le ko sokola bango nyonso ndeko na ngai bango tu wana ba kobimaka isu ba ministre te na kati ya mboka oyo. OK bakaya la vite amikole longo na Israël Kamande azali toujours na sima caméra to kutani balasi.